Ben poli na sens que bazotu na ye papa na bino wera azolo ba wera za papa na bisote biso papa bimisa biso c'est jibe mpiana. Est-ce que jibe lelo soki tolobi to tanga parmi bano jibe mpiana bimisa leader na ye pena to kotange parmi bano jibe bimisa? Gloria Langi, félicitations Gloria. Pour aux autres démarrer bango zotanga na kombo leader na kombo na ye moko garçon. Bokenda funa so na ba paquet bokenda funa na Gloria. Bana Kinshasa, Bana Poto, et Bana le monde entier, Bava Concierge, Bava Concierge, Flat Hotel, Bali Center, son cadre qui toko pour na kopema, pour na bino batbolela luxe ya makasi, bazali na mo bangé na salle de fête, o ezali na 400 places, confort et l'alia ou na niveau ya 2 fois te. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala awa boza mobimba. Moi si. Mobiki ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na la kisalo esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Ezaka ta salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Moko salite munoko munene tout ça neti libulu ya wese moko boy. Garçon moko bozo sentir munoko tengama neti chemise o ezaka na griffe affaire. Misa neti yondo beta pour leader assemblée. Mais Gloria Langi félicitations. Pour Gloria, oza ba première page Gloria Langi azo panza kaka. Deuxième page koya, troisième koya. Omoni moi si soki azo panzo na internet ozo koka kokangisete. C'est que secret zali. Le clip ya 8 millions de vues. Nde clip na bango na Gloria Langi Vincent Toulouse bolanda bango te. Masa na Vincent bolanda bango te. Vincent osenga bango ka devoir. Olobi makelelo botiaka tiaka ko bude obino buda afali. Boyo lakisa biso image ya Cameroun. Boya ko lakisa biso image ya Cameroun. Asinga bango ka eloko moko. Afinga bango te. Asinga bango ba ya lakisa ne image ya Cameroun. Po ba finga ka basala ba vie belé depuis ba banda orchestre wana. Alda. On a qu'à se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre qui toko pour na koliape komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité à kitoko. Weba que kobanda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola qu'à partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien tabaya moto
moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Jonga Nganda Taba awa musale salama kitoko tuna ngai nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya 2 fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya 2 fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Voilà, Mbote Bandego Balandi ya Fimbu na Fimbu News, c'est le votre Valdi Tambwe. Na ekane na ebsarabino so vraiment likambo lobele zali photo ya rato lobela pobino bosela yango. Na yebike boto mona partout na ba canonion so vraiment ya communication sur na ba site nyonso na lobakaka ndenge vraiment ba communication zali koleka ndenge na ndenge to moni ndeko na biso Freddy Mark Auza oti vraiment ko panza ya kosakana te ya kopanza ndenge ya lisekite apanzi banani parmi bateau vraiment pameki kopanza vraiment naza na moko lelo avec lui vraiment tomeka un peu kolobela wana moni bongo Mamagie de Londres mère ya ndeko nanga Aristote Muna ta ya Jésus donc depuis Londres vraiment Mamagie de Londres na yebi komoni vraiment Londres na Gishasa en tout cas ça lui bien bana poto bana mokil mobimba en tout cas so lingo la ta bien na kati Kinshasa beta tour na boutique exemple à suivre pas ya père na ngai Dilo Mampuya na veni au pala numéro 24 direction Gambela en tout cas na commune ya Kasavu okozala mobimba ya kosakana te rolata kitoko en tout cas bana poto na zabona na ken pena makizemba. Avec lui, nous allons peindre les tableaux de la situation. À qui nous allons saluer. Bonsoir, Ken Pena Makizembe. Ouais, bonsoir, Valdi Tamboué. Bonsoir, Bandegoto Baolanda Biso. Bonsoir, na Mama Sideji Mampata, Mama Pasteur. Bonsoir, Prophète Emmanuel Dodi. Bonsoir, Prophète Moïse na Londres. Vraiment, Bandegoto ya Fimbu na Fimbu News. Bandegoto Bozolanda Biso, vraiment. Ken Pena Yabino Yeyo, Ken Pena Linga Yabino Tro, donc Inazawana toujours pour Nabino. Oui, merci Ken Pena. Toi, Ken Pena, yo mo lubarelo mo moto likola moto na ebite le to cha to boira mai likola moto to ni Ken Pena to moni de ko na msof Mark House. O ba sermo bokendani pe moi bien te ya za bona ngambo ya orchestre Jet Set. Aïe azo ça la défense. Il y a ligne d'attaque marambo nyonso bani concernant ba voyage na ba outi na ba na Cameroun en tout cas na ebité avant to kota vraiment na katia vivre du sujet mon kolomalelo et c'est là on ndeni koyokai pour azuma temps les garçons na télévision. Bon, Valdi Tambomoni lelo tozalaka ba ignorante na vie esengaka reconnaissance ifezala ngai nazomona batu ba otindelanga ba lien ya garçon mo boya pakoli ba mosaka penao bakotia na ngai azopakola ngo na mandefu garçon mo boye azo représenter mouvement ya ba impoli na sens que bazotu na ye papa na bino wera azolo ba wera za papa na biso te biso papa bimisa biso c'est Jibe Mpiana. Est-ce que Jibe lelo soki tolobi to tanga parmi bano Jibe Mpiana bimisa leader na epena to kotange parmi bano Jiba bimisa bo utana ne pas wera ti lelo bo reconnaître te ke wera nde mutu abimisa leader na bino yo muto cheba mosaka ebele na mandefu tout ça ute pas ready amisi osaka arrêter ces musiciens ready mais amikomi abeta kata parcours ya ready amisi te o santé pena mouvement moko ya batu baza mal éduqué. Éducation est donc exacte na kati ya mouvement. Parce que on dimi pena ngai ndenge na zaboe eloko nini eswanga
Batu déjà hier bazo ignorer papa na bango na nuwera. Bazo reconnaître wera tant que abimisa na leader na bango te. Na ba effort nyonso o wera sala na ba opportunité nyonso oyo wera pesa leader na bino. Lelo ata merci à Pamba. Ezate leader na bino amso première chemise ya cher. Alata yango na vie po wera sala ki po yazala mutu. Lelo bo reconnaître kango te papa chéri kozala papa na bino. Abotara papa chéri abota leader na bino na mama nini. Toyebi wera za papa na bino ya musique. Soki papa chéri aza pe père ya leader na bino, bo expliquer biso papa chéri abotaki mwana wana na mama nini. Po toyebi na ndenga musique, wera abota leader na bino na ndenga musique. Soki bolobi, po tozalaka na de papa. Papa wa bimission na ndenga musique na papa wa abota bino. Kwa balobi papa na papa ya leader na bango za jibe, ba expliquer biso pe kombo ya mama oyo papa chéri atiaka zemi, po leader wana bima. Malé, en tout cas, vraiment, n'a pas que côté déjà. Donc, beaucoup de babilères graves, il y a aussi un ken piano makizembe pito pale, mais ken. Bah, maman, c'est comme s'il fallait pas qu'il y ait bon. Pour nous, c'est l'eau au bezo bimana vraiment babi. On a biso artiste ferré à son biloupan il y a. Et si quand on a biso Robino à foutre là, est-ce que le connaît qu'on crée vraiment polémique? C'est créé polémique était parce que bango. Ba mesana ko somba ba mapango na espace ya moins cher. Robin a foutu la na lemba. Lemba okuta jamais lupango ya $200,000. Peut-être moi capacité ya ba possibilité ndeko na biso azwaka. Moi lupango moko à $30,000 pour lupango place Robin azala foutu la. Ezana moi si mafikini kuna. Si mafikini wana malgré bobenga ngolemba mais a déjà mombele. Donc kuna lupango po ezala cher et coûter déjà $30,000 nde lupango cher. Possibilité na bango ezali ya kosomba lupango na moi million wana. Donc tokoka mwango te eloko linga ka musabiso peut-être na ba possibilité o toyebi ndeko azana ngo na bozu ya muke o toyebi ndeko azana ngo to linga toka mwa soki asombi lupango na Gombe soki asombi lupango na cité du fleuve ndenge ba fali ba sombaka soki atongaki immeuble ndenge wera tongi immeuble o musicien moko atonga te depuis Congo e banda nde to linga toka mwa soki ba expliquer biso asombi lupango na Montfleury ndenge to mona ka jibe mpiana na entrée tala lupango munene Koffi Olomide na kati tala lupango munene makambo linga ka musabiso yango wana siko leader na yazo kendo somba ndaku na capacité ya mbongo oyo voir même ken pia na ko bimisa mbongo ya bongo na banki yake ko somba siko tokoka mwa nini tokoka mwa neti nini eza neti nga ba capacité ya mbongo na ngai nazoki na sombi na pompage mutu asombi ndaku na pompage na mutu asombi ndaku na mombele ezala kaka ndenge moko système na bango depuis ba banda musique tellement ko zona bango ezala ka ya kokoso bango basomba kaka ba place oyo eteka maka moins cher bomona bino moko côté ya bova basomba ka nde terrain kotonga manango tonga mande malembe wera mwana zobela kobela ya lokuta bazoluka mbongo ya sima na brique bazoluka mbongo ya simana zelo po basala babetisa ba maso babetisa nde brique siko oyo yozo yebisanga nakende kokamwa soki mutu moko boya somi lupango o Robin azalaka futela na sima limete kaka kote ya mombele lupango ya mombele ekutaka cher kabu ya fandaka na mombele zulema ya BCBG afandaka na mombele ba musicien o batu balobaka baza pauvre kaka nde bango wana siko tokoloba nini pena ebite mambo nezo kenes ko zobanga te po bino suka mona bona justice ye kutunde ko na biso pardon na katati na katite ndeko na biso Mark Auzi a chance vraiment ye mo président na FR alobara comme sous lors d'une interview avec Karine Mokonta alobaka mambo na so Mark Auzi sala ko finga batunga mo na tinda kaye yo zobanga te yo zo na mutu na kasi ye ko matinda kaye atinda ye asite kombo aken pia na nanu na mikomo ko bachela ye asite na kombo aken pia na wezaka na identité soki akolapa soki akokima mbangu te na mboko mekeni bo yo qui était bien mamso asite comme te ma awo s'attaquer na yo nande ko na biso azo s'attaquer avec beaucoup de réserve asite kombo aken piana akosote batol ni andako. En tout cas, l'air est grave pour ma pena, ma tomeken pena. Toki a zolo belo mo boy ngana zo akaba parti to yo kana be mission ngam na ina ngota to kaba na poto bana mukin momba alors biba bande ko na mususu ba journaliste to ba lobakana et zanet mikolo rentrée scolaire bozo luka mo le ronde ni bozo ngsa bana classe
koloba déjà rentrée scolaire et pas moto afutaka bato ebele yo ndenge oza boye pene oyaka na oka fimbu na fimbu ozwaka salaire te yo oza wana maniki aza wana lorashu aza wana balandi nzanza baza wana bakrisco baza wana bamalika baza bato oyo mpe bapartenaire na biso mpe ya Londres baza donc fimbu na fimbu esalika à 3 ans bato moko bafutamaka te boyaka kaka mosala nga naza moto oyo nazofuta bato na ye mongamba balobaka na miziki kuna salaire ezalaka te ye aza moto ifaleka asala flatterie alobela leader na ye wana na basansi nyonso soki bake voyage ere bakozonga bakabele mwa $100 après concert bamema ye ne fiske na boîte a profité amela ta mwa ndambu ya verre ya bouteille ya champagne leader na ye peut-être asombaki nga naza moto oyo nafutaka bato valdi yo yebi basomme de montant ok no ken pe na disposaka pena na fin du mois que soma mbongo moko boye bimi oh peut-être leki na garantie ya ndako ya garçon ana wazo ya tia makelele na ba mosaka ebele na mbanga na yewana garçon moko salite munoko munene tout ça neti libulu ya wese moko boye garçon moko bozo sentir munoko tengama neti chemise o ezaka na griffe affaire imbécile tout finalement na fingio na kati ya miko imbécile tout finalement imbécile tout finalement so za mobali tanga kombo na ngata na emission moko yo da ebelo skindana oto mama nike nazo ebisa yo na tie il déjà ba piège be soki atangi kombo na ngana miko mutu moko bokomona makambo yo na mutu simana te ye pena faire simana c'est la qualité bokoyeba nga lobi soki aza mobali atanga komona surtout mikolo na osepela mingi na bemis na osepela mingi na Gloire Olangi to comment vraiment no time comment de on a Gloire donc na saluer vraiment la méga star maman Glogo on a moi classe parce que soit penata on partage ma bébé na ifasik na moni ndenge marka uzazo attaquer atangi a s'attaquer mingi na yo ndeko na biso pe nani oya la voix du peuple c'est quoi encore le nouveau Vincent Chiluis nan ndeko na biso Gloire Olangi o wapi ba bêtise vraiment bimis na monoko et laisser ba te belé ke ba bimana ye ba bimana ba toilette boena boy en tout cas yo yambima nga eloko esala nga plaisir Gloire Olangi en tout cas félicitations Gloire Olangi ata to sala ba guerre na biso to abata bulo moko to ko non na lobi to sala ka bulo moko to ko bomana te en plus c'est Gloria asala ka na site ni African Info et pas Frank na internet ya net mo ananga de Gloria nga na zaneti nako soki ambenga ka mso mwana ya Frank nga na net koko na ya ko benga nga mso koko oso comprendre donc nga na ko loba Gloire Olangi félicitations Gloria pour ozo démarrer bango zotanga na kombo leader na kombo na ye moko garçon bokenda funa so na ba paquet bokenda funa na Gloria Gloria zo sosola ba vérité azo sosola nde ba vérité ayebi bango di A à Z kobata mate o ngane na bimana Gloria boy na boy to yebi na biso ba pesi yo charge yo kende déstabiliser ebi maneti yo ndo salaka pour leader asambwate mais Gloire Olangi félicitations bon expliquons bien yo kende mi bimisa neti yo ndo beta pour leader asambwate mais Gloire Olangi félicitations pour Gloria oza ba première page Gloire Olangi azo panza kaka deuxième page koya troisième koya omoni moi si soki azo panzo na internet ozo koka kokangise c'est que secret ezali en tout cas derrière tout comportement il y a une communication non yo kapena Gloria boy autant kombo ya président faire Esma donc azo chapena vino na kati mama ina kati vino te c'est comme si facilité wana ezolo ba mamo ka c'est facilité wana déjà yo koka ngote bato msuba kokate pourquoi yazana ko non nabi pourquoi yaz ngana ozélande un imbécile wana mosaka aya ko loba biloba nde to kota la place to suka mosaka o bato bazela batia na bangai na bambisa okauka yaki opakola ngo na mbanga etant que vilain type donc tire vandi lobibo yango na lobibo comme leader na bino bolukaka bato ba cité Gloria Zolobati na ba kombo nyonso ya ba identité a passeport Gloire Olangi azoloba ngo à l'aise bokendo funde na paquet total bino tondi mabino bozana no mibali bozo finga bandala
Combien d'émissions to bando fanda boy ko critiquer bandal batu bazindaka bandal boy mais boyaka ko beta na ba kermesse ya bandal to ko banda pe ko sala siko be émission ya ko intoxiquer siko bana bandal ko zola bango ba parti wana o bino bofinga ka bandal ko bwakela bana bandal wana batala ndenge ba denigrana komina bino. On peut le moto. Kasi fona pelisa moto orchestre mo boy depuis banda ko sala ba clip moko ka ba sala 8 millions de vies clip na bango ya ba vie beleza 8 millions mais baluka ba sala tembe na artiste et musicien moko ba sala ba 58 000 vies ba 56 000 vies et ba na bosani clip na bango o ba sala ba vie beleve na Adolphe Mukeba na peso bambote ba sala clip ya 8 millions de vies. Nde clip na bango o basala ba vie belé depuis babanda orchestre wana. Siko fali ipupa okuta. Toko zoka clip moko fali o eza na 58 millions de vies. Okozo pena ozo ba clip na bango to sanksi ba nombre de vies. Depuis babanda ko poster ba clip sur YouTube. Bosali yango kaka calcul. O mona ke clip moko fali ana o 58 millions. Tozo ya bango siko nyoso to sansa pe aliboke et ko ça pas même 58 millions et comme pas même na katikati ya 58 millions ndo na biso yango bongo boyaka bobo kele pe ba jeton boza na niveau na été boza na 100 000 abonnés bona 100 000 abonnés boyaka bo se comparer na muto à l'écart de ba millions d'abonnés fallait ça na 1 million et quelques d'abonnés siko bino batu ya 100 000 abonnés boza ka niveau moko na babiso ndenge moko na Tracy ndenge moko lelo pe bakoka na babibi kapinga ponga soki totali sommation ya par mois ba vidéo na kotisaka par mois soki na bina sala sommation na mois batela nga combien de vies nga sala ba 3 millions de vies so na sanksi emsu ba vidéo na nyoso na mois eleka ba 3 millions de vies otala ke site ya leader na bango na site nanga soki tolobi to sala sommation ya ba nombre de vies par mois na leka na leader na ba nombre de vies babi bango batiki bino devoir ya ndeko na so babi yabi bango ba sana bango clip ya hommage ti ya nzembo hommage ya ndeko na so DJ Arafat batiki charge pas Karim ba vie belé soko tali lelo po na zana internet na maboko te batiki charge pas Karim bino ne batu ya tembe bobi bo sala hommage soit bobi misaba clip bobi misela biso na no YouTube na bino total 100 000 abonnés au bozalaka nango omoni Valdi soki o vérifier na internet o lakisinga clip oyo leader na bango sala 15 millions de vies na tiki musalo mbala moko na kangi bisaka tembe na bi depuis banda carrière so lakisinga clip moko sala 15 millions de vies. Nga lobby, botala te ba clip a chat depuis après 15 ans. Ce qui a ta clip moi ko 15 millions de vies. Ba to botindela nga na tiki mbama musalo. On sait que Ken Pen a vérifié qui déjà m'a mangé de Londres. Kasiko nzembo fallait auto chaka siko wa flyer. Et on a combien de millions de vies? Siko zomo na teke générique ya pamba. Oh fallait auto sala ya école. Ils ont déjà 14 millions de vies. Oh, uchobi kaka kala mingi te générique école ba 14 millions de vies. Oh leader mo boy o ko so ba 10 ans na musique. Nano tikala sala clip mo te ko ça 10 millions. Mais na bi ken pe le ko peut na comprendre raté. Donc toujours quand un système que mutu so aza côté na bino za mutu na bino sora longo ba lukile tonde ni pona ko tala ba vidéo musu na mwa na YouTube bazo kumisa pe glow yo langi tanga na ngambo na bongo siko somu da longo kaka fait comme bongo kasi eloko za wana kaka bango musala na bango yango na bia bakondima gloria no ndeni balongwe na no pa wera bandima ka wera teti lelo babimana ba impolé pa wera bana wera lelo bakoma wanga na wera za papa na sote papa na sonde JB siko ban kaka gloria de o kama po ba wanga na gloria o kama po ba finga gloria est-ce que gloria zo représenter valeur nini na orchestre wana est-ce que ogocha bato ba boya déjà wera parce que gloria ba manipuler ndeni tela bato ba koma na niveau ya loba pe petit wana to mema ekutu na toilette kaka lokuta o ba mesana ko latisa wera ba masque ya lokuta ba komi ozwango pe ba pa ko la gloria bosala makambo muninga ke tourner ya États-Unis asali tourner Canada États-Unis
bozomona bino moko ba image na basal abeti na Apollo salo Michael Jackson abeta bozi petit Hervé Petit akopéraka na leader na bino baza bandoi tout ça basolaka très bien bozi bo composer bolobi non yo créer base moko boye yango to ko diembela on a petit na c'est là te petit na ngati makopéraka na bango bazala zwa soki nga na zo enregistrer émission bango bazwa émission na bakenda otekela ngo kaka orchestre wana bazwa pesa bango $100 après émission ba cassette na nga to ezalaka enregistrer petit na nga wana na technicien bazwa la trahison pe bazala ke oteka ba émission na nga na orchestre wana est-ce que c'est quand ngo batu bayebi petit na nga to sola qu'est-ce que na ko so ba message na ina na exposer ngo ou bien ba audio petit na nga na exposer yo ba ocho bambelo awat Camerounais alobi makambo eleki na Cameroun mais balobi yo au fondé congolais moko bonda alobi biloko wana est-ce que yo fondaki congolais est-ce que se défendre belé ba voice belé ba Camerounais belé vraiment au batiglenga ba message mais inutile pétam sur obimisa ah siko ozo comprendre donc ba c'est Apollo Lumumba nde ba Holanda biso boye ba mona garçon mo azo provoquer ken mais mobilité vrai mobile oye ozotanga kombo ken mobimba o wangana kombo na ina parquet comme le bana ba ki marque ouz mo ya mundele bwena kasi déjà ba kombo ozolo beza kombo congolais te kombo ozolo beza kombo congolais te est-ce que na parquet vraiment yo tangi kombo ya congolais te congolais wana wa fundi yo kombo na ye peut-être Jean Beya François sikoyo kombo oyo tangaki eza mususu kombo ya Cristiano Ronaldo siko yo kende na parquet lobi Cristiano ngona lobaki ye tandis que eza Cristiano ngote vraiment teke manque ya sagesse niveau trop bas OK c'est un niveau trop bas c'est ça en tout cas bana poto bana mokili mobimba ne na epsa binoga so ngola ta kitoko beta tour na boutique exemple à suivre na numéro 24 au Paladie so Gambela ko na commune Kasavu père na ngai Dilo Mampuya donc correct ya rosaranate père na nga Fischer na to Kaila Aristote ta Jésus Aristote munata ya Jésus Nandej Dubal donc na kata Chypre do ma ebi marambo venanga Luson Drama. Il y a Luson Drama en tout cas ba mote siko zali fondation Djuma président Djuma fondation Bona Wanzambi grand prêtre les colonisateurs Roger Ndonga Ken Piana na ebi ke zaki moi chaud moi lilo basuka poto on pena tant de comme na poko to moi tant on vendre to lobela makambo bien moi lilo basuka ne gozande bon ngali lo basuka ezali to bando sala to bando mener bino sko calcul total musicien ngaka ko se comparer na musicien to sala no sko calcul ya nombre d'abonnés en tout cas bato bolanda biso bokota na page officielle na bango bokota na page officielle ya Fali soki bomoni clip mo boye depuis babanda carrière et ko ata 12 millions de vies botindelanga ngo na otika musalo mbala talaki bien te batindelanga pardon batindelanga vraiment batindelanga ngo vraiment na hôtel et ça la bien na otika musala vraiment na pesi Miss Margot la belle bambote belé na kati Allemagne restaurant ya kitoko bongo efungwamaka chaque mardi de 16h à 0h donc Miss Margot na pesi bambote Prince Yaweli Mr Versas Richard Amel l'international Angèle Moussoeli Makizembe Sœur Nathalie Neymar Batuboza vraiment ebele mauvais Louison Mbata Sœur Deborah Kamanda ngapena siko na okende ko vérifier toutes les missions en tout cas félicitations na Gloire Olangi Vincent Toulouse bolanda bangote masa na Vincent bolanda bangote Vincent osenga bango ka devoir olobi makelelo bochaka chaka ko bude obino buda afali boyo laksa biso image ya alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà
oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te, oza kosuba masuba eza kobima na denzela, oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te, eza osila te mais masuba pe ezobima te, yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle. Donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite, donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate, quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te, oza kosuba posa kosuba ezosila te, yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate. Non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle, prostate wana ebomaka, prostate wana ezali maladie moko mabe o eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José. Risqué à l'ongolisa monde qu'on a son musala abi yene mazo bo matam musu président faire entourage talingate yo moninga na tina bango wera ba reconnaître que wera za ikona bongo batina batu bafinga nanu batu neti ba Koffi Olomide yo leader oloba ti nani akenda ofinga ngande na tina ke afinga kwa Koffi ba fali banani tozala pe batu tozala pe moko batu adel joko ba danger Pourquoi Fatima Kizembe batu tout vraiment bolandi biso dani pauvre yo yebi na pesi bino vraiment ba mbote bele Carlos Kabasu mauvais Gauthier mascotte ngala oze la garçon na tanga na kombo nanga atana ma kofi pena maboko na wabeta kena ça sport ngala yebisio o sentir ngo joang et ça robé ba pena en tout cas bana pote bana mukilima to comme vana suka nabi que mon vieux Luison on va attendre la biso vraiment mbote no esikoza ko na sidaf na moni pe Yannick Yando na bona sima caméra pourquoi pas yemoko ndeko nanga ya 4 vraiment LCL babi Kavul Kanda, donc Patrick Lende Kwadeo Kanda Bambote Skozali Serge Massia, les grands producteurs, en tout cas Bambote non malgré tout rentrée scolaire yango vous mezo betangonga raison pour tout l'international Bodi Bolanga, en tout cas président Juma Igor Makalamba aux États-Unis, les vrais Njula qui se respectent Nande Konae, Sidney Kando Safnat Panea, en tout cas Bambote Nabino ça n'est fini pour aujourd'hui, en tout cas Torobong tout ça est l'homme bien et tout ça est l'homme pené bien lobby pour dans week-end vraiment licolo quoi. Maître Mukuna dans les valables. Donc balobi Junior Mukuna Maître Toro Junior Mukuna yo yebi na Paris Sasa Bassens na bosanité les grands informaticiens oaziki saka est-ce que vous avez bail Angelo Central to pesi bino des jours clip asigaye makeba babiso ko fingaki Angelo aga likolo okatula en tout cas touré wakatula te quoi en tout cas bana poto bana moto masane fini pour aujourd'hui en tout cas ciao bo s'abonner massivement na film avec votre humble serviteur Valdi Tambwe.